Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, bonjour et bonsoir. Les autres dépendent de la Ernini. Bosota la biso. Na quatre émissions Oyo actualité à la in lelo. Tout ça na actualité moko Yamawa mama Oyo bosomona na katia Belgique mama wana babengani na ndaku pa bana nae ya mibali pe ya basi comme mama na sana Kindoki, tokolobela ngo na kati émission oyo mama na bengi biso oyo et sali biso vraiment muté ba passe mais to sana Papi Gen o azana ngai boyebié mutu ya tolobela vie alobela vraiment vie na kati site na tolobelavie.com tokolobela sur actualité ya mama oyo bozomona na kati ya image oyo babengani pa bana na Papi Gen. Bonjour. Ouais, bonjour Didi Pumba. Bon, okay, bien. Papi Gen, tout le monde a image de maman Oyo. Maman a sa na kati ya Belgique, précisément à Bruxelles. Maman na benganie, pas bananae. Déjà ba impression na yo. Merci na ba l'indignos, c'est-à-dire ba téléspectateurs tout au balandaka Congo France. Et vraiment ils a passé mingi comme on a makambo boye parce que moni tango toza kolobela je crois image moi batazomona tant que tozo lobela makambo oyo batu suba ka sokone to ça aventure vous comprendre maman na yo a botio je crois tant que soka lingaka saloma be alinga tant sauter abimso na mokilia donc alinga qui tout de suite ale kisumba na mo kende mais maman botio abimso na mokili. Le maman commune doki c'est vraiment zelo moko yo na communauté toté mais na makambo yo moni makambo ya ba jumelle wana na to na ndakutu vraiment félicitations à toi Didi Pumba parce que Congo France na to le bela vie biso ici on est en train de travailler parce que conseil ça kaka na bandeko yo wana vraiment beau revoir encore ka maman na bino parce que aza maman na bino donc so boza le na mukili c'est pour na maman wana oyo azola la libanda je crois que vous avez maman c'est-à-dire na malili boye maman wana zola la libanda vraiment c'est ezale moko eza pasi mingi non senga toute cette vidéo en intégralité comme ça batuba mona ndenge maman wana alali donc bon la vidéo wana il fait 2 heures du matin maman alali na malili na Bruxelles. Maman Lali na bus. Donc voilà, c'est vraiment déplorable. Ndeko Congolais, il y a moi si à mon bali oyo bengani maman na yo au boaké libanda pour la maman Noazando qui oyo au bengisa qui awa pour ola se libanda. C'est vraiment déplorable Papi Gen. Tout ce qui la bango image et intégralité après to kozonga na kati émission. Pana ba bengisa na poto. Maman a commis na poto, maman a commis ndoki. Komini basoti ba église ba binzambi bazokotaka ba ukanga ba mama ndoki. Maman alala ka libanda. Température ya mboka oyo ezokita. Maman asola libanda. Maman oyo amemaki yo 9 mois na libomu na ye. Ti aboti yo aliaki yote azalaki ndoki te mais abengi na poto yoko a mama a komi ndoki andeko vidéo na seulement parce que tomeka ko réfléchir ko sosola je fais encore otika mama avant na ye a kimia na mboka na Congo apema na kimia mais abengi na mboka oyo binzambe libiki mama zando utiki mama la banda mama on allait travailler tout le soir ala la banda malili température ya mboko ilisa kokita toujours mama la banda. Papi Gen au total image oyo na pesi Bishop Chatumba na pesi mbote belé au moins tango Chatumba komi ko bimisa ba vérité makambu oyo lelo. Je crois que nous sommes dans ce moment où or nzambe basarana na été so tali so ko landi makambo mo na tango mususu
bana mama wana pasteur mota mususu abikola gabi non maman la bilo zandoki vous comprenez mais nzambe aza mutu oyo c'est-à-dire nzambe aza mutu te Dieu c'est l'esprit. OK. Esprit nzambe c'est esprit oyo c'est-à-dire oyo sali l'esprit tout. OK. Pourquoi ne pas kokende konela pa nzambe wana maman la bilo zandoki si seulement si maman zandoki maman biso zandoki kasi nzambe biki sala biso longola kinduka maman la biso mais pasteur balobi faut chasser maman la libanda parce que arolia bino donc maman il faut la libanda ya to moni na famille wana ba bengani maman comme la libanda na era malili voilà c'est vraiment déplorable mais na lingi o expliquer batou rôle il y a ba pasteur parce que ça pasteur moko na kati ya Belgique kuna mutalobi na bana wana bo benga na mama na bino akoya kolia bana na bino voilà dipumba na loba boy omoni mama wana lelo nenga za libanda bongo na malili wana je crois pasteur oya bikolaki makambu oyo na yebite soki aza mutu soki pasteur wana za mutu oya bikoli mama oyo nde mama azola libanda bona malili soki aza mutu ya solo soki vraiment aza mutu ya nzambe je crois okuta na nzambe mais soki aza mutu ya nzambe te mpona ye eza esengo mama oyo ala libanda boye mais l'église faut ekangama ekangama poani est parce que l'église oyo ya bandeko wana mutu ebisi ke no babenga na mama na omoni ka oyo didi omoni ka oyo salami pa ya bandeko oyo babengani mama na bango eza ebele na yebisa yo ke na Congo eza plein pourquoi parce que binzambi oyo c'est-à-dire ba fausse prophétie mutu moko bimika non mama na bino zandoki attends ngai mutu ko ebisa makambo ndenge wana ta mama boti yo 9 mois na libumu pourquoi ne pas kangaki makolo bima te mbala moko kufa mbala moko abimisi yo attends omoni ba makambo ko bomi Congo de yango ta lelo tina poto mama na biso mukolo boya zola la libanda image yango yo mon frère to lo bandenge nini et le bon on beaucoup yambo oyo peuple ya ndenge nini Papi Gen question moko ezali ya très important mama wana auti koya récemment na kati ya Belgique auta Kinshasa bana ba chiché bon ba bino ndenge sa boye quand même maman na biso aya to mona ekala biso surtout ato si mikanda mama ye ta mama komi na Bruxelles va fandi muke boye 1 mois et demi 2 mois ba comme mona maman qui na église moko déjà pasteur on atali maman alobi maman o wana kuna asala misala mabe maman kendaki maman alobi maintenant ça misala mabe te pasteur a confirmé na libota wana que maman wana asala misala mabe mais question ezali est-ce que ba prophétie nyo surtout oyo ba pasteur bazo pesaka bana na nzambe est-ce que ba prophétie nyo surtout et ça ba prophétie ya kondima ou et ça ba prophétie moko ya ko rejeter toutes sortes ya ba prophétie ou bien ba message ya lokuta ou soit il y a vrai ou ba pasteur on va ça. Moi je dirais plutôt au moni Bible un moment le dit mon peuple périt faute de connaissance. OK. Moni connaissance wana oyo til lelo non te comprenant yango te. Donc Ponanga, na point de vue nanga, c'est-à-dire on est toujours à chaque fois. Je crois que ça la conception moto salina chatumbana churambo na pesi nombote. Laisser partir mon peuple. Donc c'est-à-dire bah passer même c'est vérité. Même c'est vérité parce que na tango kala papa dit papa no pena maman na bino ba kena coin na bar ba meli bombe masanga ba bini na bango pe. Il n'y avait pas des bakindoki, voilà. Machin. Mais l'élo est commis, c'est-à-dire qu'il est commis, mon frère. Oyebi, moi exemple, mon moukia, rapidement. Oyebi, so balobi que Emmanuel Macron, agoya awa, na studio na yo. Est-ce que tu sais comment tu vas arranger ton studio? Ok. Mais, qui est na Congo, moi, que non, c'est-à-dire, église ya Nzambe, bien église ya Nzambe, place au roi des rois. Azoya yaya, libanda na mo sentim na ba fulu salité, on s'arrange. Comprendre? Voilà. Mais pasteur wana
yende moutayo tambola avec de belles voitures. On comprend. Là ta costume du 1er au 30. Ba numéro yaye bazo souffrir. Souka na mwana nini? So ba quotidienne prière mon boy, faut ba kanga mutu mondoki. OK. Botika biso makambo yo. Botika biso makambo. Nguna mama zula la boye, yo e salon ndenge nini? Omoni mama odesha na mona lokola mama nanga na malili boye mama oya botinga ala na libanda vraiment bande ko bososola vraiment bososola parce que c'est pénible hein, comme on a ndima kotika mama mukolo ala la libanda boye ezali nango bien ndende ko lobi ezali nango malamu kuti batika boye mama fa na na Kinshasa. Voilà. Pourquoi Sonia Boye Papi Gen dernière question ezali mama wana bandeko oyo baota la biso franchement bino badwana kati ya Belgique boluka bo contacter mama oyo alalaka na Bruxelles na Réabis. Voilà. Na yebi ke batu déjà ba monaye et puis ça Réabis mon côté changeaka batu belé ba monaka ye commence alalaka soko za congolais ota la vidéo oyo Papi Gen conscience ya bato ba ota la biso surtout ba va na Bruxelles on va na Belgique so moi ya bato ba même na province ba ya kuluka maman na kata Bruxelles basala na maman na nini ndeto lukaka ni pamboli ndeto lobaka nzamba pambolo nzamba moi je crois ceux qui oluki maman oyo kotala kindoki na ete oyo ba pasteur ba bimisiye soko luki mama oyo pesi ata place akolala olela la libanda je crois tamso nzambe to lobaka je crois tamso nzambe anande vraiment opambola yo plus parce que kotika mutu oyo ezala kola molimo oyo c'est-à-dire créature ya nzambe ekendel etelingana on comprend donc na ebité soki bano baseli sumu combien de fois total l'image oyo to continuer tina suka comme ça to conclure par rapport il y a dossier oya mama oyo nde bomoni na kati ya Réabis commence qu'à la ligne malili ça fait 2 heures du matin maman on a souffrir bolanda image car le même image comme ça tozonga na kati ya plateau Congo France to aya na poto bino nde bobengisaka ye merci que Dieu vous bénisse. Ok, Papi Gen, tout comme la souka, il y a émission actualité à la IN, babenga kibiso pour exposer problème au na kata communauté et le renyo ko loba message ni ko passer par rapport à vidéo ou ya mama oyo nesi mama na ngai nesi mama na yo azolala na Réabis comme quoi banana ba benganie Papi Gen ko passer message nini message nanga ozala mingi na batu oyo ba salisaka batu hein batu oyo vraiment bazana motema ya kibomama ya solo Washington grand pays franchement ceux qui moyen kozala yo salisaka batu sungaka batu ceux qui moyen kozala Bosco Mbokoso bokende vraiment na Bruxelles bolukela mama oyo solution parce que batu bazana balar ba belé OK batu bazana balar ba belé est-ce que moi on sala nini donc batu yako porter bango mais ba maman net maman na biso ndenga zo souffrir vraiment bande konangai toza na motema toza vraiment na motema ki congolais wana sila motema wana ezonga boluka mama oyo vraiment na Bruxelles boko mona la libanda bat baleka na bango paye bozo lekaye c'est pas normal aza congolaise maman c'est maman aza so sonia lingala yo maman ndazo balingala c'est pas normal. OK, c'est pas normal. Merci beaucoup amis téléspectateurs de congofrance.com, vous qui nous suivez à travers cette émission actualité à la IN et c'est là qui souci à informer bino et puis à passer message par rapport à dossier où ils sont très sensibles sur ndenge ba chasser maman na comme quoi zandoki ata maman na zandoki tala sima zonga moto parce que yende abotaka yo yende akolisio mema na église soka zandoki pour basala délivrance botika maman à la boité donc bino bolanda biso ndeka ka Papi Gen alobi bokende sur place
na Bruxelles boromo na mama oyo azo telingana gaz na mbongo na amisi ana mbongo azape akata Bruxelles amisi un prince boluka mama wana vraiment et pour ça la biso bien ceux qui te suivent résultat positif comme quoi va récupérer déjà maman et qui va payer place moi va citation on va to ba bio la personne bote pas ya gaz amisi un prince na Lyon. Je crois que la minute à Bruxelles. Ce moment, ils allaient vraiment ça l'effort qui est né, voilà, équipe Nyoso ya Tolo Belavi, na Maroc, Mike Ntona, à Teddy Mola, Bissonioso, vraiment en tout cas, Nzamba Batera, puis Nzamba Sunga Congo. Ok. Merci, Junior Bookson Book, le manager du site congofrance.com. Merci à la Lyon. La chroniqueuse la Lyon tout ça na kati ya Belgique kuna boluka mama wana na ba à réunir surtout il y a Bruxelles bourmo nae. Merci à Afan des Juifs Noirs, restez branchés na kati ya congofrance.com pour vos actualités surtout ils sont concernés bino et puis vous s'abonner massivement na YouTube ya congofrance.com. Merci à Miss Prince de Lyon Gaz na Gaz Oyo Azaki Nabiso na kati ya émission Oyo. Merci, au revoir. Mes chers compatriotes, nous avons l'habitude de faire la vidéo. Et vidéo, nous allons parce que maman Oyo a valé maman Nabiso ya Congo Kinshasa. Bana, ba bengsaye na poto.